Riche Watanabe de la musique Afrique. Na minicho Afrique n'est bongo. Album est en Afrique. Na minicho album au bas en Afrique. Ils arrêtent le chemin de la voix. Bah c'est là qui va mon amour à Milaka. Tellement mon conjamour est Riche Watanabe. Peuple africain n'y a pas de là. Ayo la musique a bien mélodie bien, ba clip bien. Et surtout côté habillement. Côté habillement. Pour musique qui n'a pas mis na tini. Surtout côté wana mon conjamour a bien na bo sepela. Mais néo bola quel biso stade de Martyr, tout le monde qui na souka stade de Martyr rien. Non, mon conjamour. C'est balanté. Mon conjamour idée ça lègue na bureau na idée ça lègue to beta Martyr à néo. To beta Martyr à non, na ba tcheki na audacité. Namoni Héritier Watanabe a annoncé sorti nango c'est pas pour longtemps. Vous allez faire le gola bimisa disque pour bino boya na oya bino koma. Non, biso toro zelaete ça que calendrier na biso ne to bongisa ke non na biso ko bino na tana yo ça la pe ke na tango pe abisa album na ya te ke to zelaete toro zelaete biso na ye to ça mouvement moko te ya le mouvement na biso to na mouvement na biso ya na bureau na biso to na bureau na biso batu ba sa makam na bongo c'est le bureau na bongo o meni kala mingi te olingo mona pe ki Afrique bilengi so elingo zonga bilenga musique elingo zonga na Afrique po album oyo teji show album on a promettre lelo album ko le ina persité donc album su ngene le ba musicien mususu yana ba beta album le ina pers ebele omoni makambo oyo makambo le total rappeur au même mutu mususu azi trophée biso mo total là to bien ye mutu a mérité trophée na mutu a mérité trophée na mais mutu total pena bo a mérité trophée aussi a mérité ngote comment mon a lo bana yo teji show ba mo bonne musique ba mo ba yebiki trop ba trophée wana o ba artiste na ba jouaki mutu loko Héritier Watanabe ezate parce que na spiritas parce que tu na chef état major Héritier Watanabe a mérité à plus que ba trophée na ba mo ba jouaki ta mutu lo ba to ba mama meilleur life ça veut dire que pour na yo pour ba ça ga mutie ça fait pelé. Mon petit chien est bien. Là, il est le guiton. Nani na Martyr à ça la prestation bien. Na lobi na yo Héritier so élégant. Na bibo Héritier Watanabe tango lobara. Héritier Watanabe asala asa akocha batibule na stade Martyr. To kokisa 80 000 personnes qui. Mais to coach batibule to le cas de la moitié dia. Maintenant sur la no pembe. Tango ba frère na ngana toki trophée ngana yo to banga nzambe to tamulaka na presse to gena ka pride teji show frère na ngana sa mérité trophée na meilleur artiste wana tu na ngai na plateau na ngai na lobi na yo na œuvre nini tango ba pesi yango eza makam na ngai te yango ngai po na ngana ko loba ki ba organisateur a trophée na ba sa ba pantrier ya lo kwa ndito lobe na papa ki to lobi na papa ki obeti nzembo na selo c'est bien to refula nzembo wana. Mais clip, attaque biso ba spiritas ça na c'est le clipité. Point. Ah, c'est le abundi sa biso. Ndeti ngana spiritas bo ngana ko c'est na c'est le. Pour ngana la spiritas en vie. Le musicien on la team wata ndeti ngana lo ba attaque ngana chef état major mo. Naza mon Héritier Watanabe. Ngana lenga wa poto te. Ngelo ko la lenga ga boko jali kolo. Teji show. Omoni lelo batu ba bosana. Batu beli ba zo poto lo ko poto lo ko eza savon. Poto eza savon te. O so ba tiamo na mai ici là. Pote ko sila raté pote bana ko sala kala Héritier Watanabe kana ata ke pote sala ba parents na ba kana raté ba robot ma pote sala radia pote ko sila raté ba to soko ba tika lo ko pote na image na ba nga ba zo pote ba ko mzolo ko savon ko savon ko za 50 et ko za 50 carton so ko tchongo na mai ni so sila mais pote sila raté mais tant ba dinga ba zo fait ba 54 visa fait le bango non tant on le baba jiba 54 visa bravo na artiste sora saliango na mutema malamu bravo lelo to mona mamba visa ya frère na biso to mona na batu lo roi jonda na ke no lo roi million fra ba to otala mi 3 millions après ba propos a tenir nene grand alors baba bêtise mususu di esprit wengi a rasoute papa chéri na de la forêt ba yebiango papa chéri na de la forêt ba yebiango yo olo baba buzoba no mobo o coach abatu mobo o baza parce que wengi lelo ba tebele ba mona wengi koma lo ko loko mobo
wenge koma lokwa lipapa moko lelo wenge ntango tomonaka bainstitution moko nde tomonaka basénat nde tomonaka baparlement wenge mpe emeliki topesa yango bavaleur wana eza propre te yaka loba makambo na bino bapesa yo visa na yo mais ya mabe eza tomona ye telemo opesi moninga visa bato wana bapesi bavisa ebele mpe baya baresponsable bana bafoye na bango telema motu moko bapesi nga visa nalongola elamba na ngai nalongola elamba na ngai se elamba nafukameli motu wana nalela bafukamelaka nzambe bawana ndenge esengo na bango teji show oyo lelo so hérité wata goka peso visa omoni moninga kamito abifuka moboye teji show na tuni soki hérité goka ava pesanga visa esenga mpona fukama nayebise papa kopesanga visa te bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Très heureux de vous revoir sur votre chaîne Congo SNO officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission KJ Show, KJ Moto, une émission qui est moi votre humble serviteur, KJ Bompongo Zeissa, mon combo c'est que j'ai toujours le plaisir de vous présenter la chaîne du Congo SNO. Et un grand merci à tous les abonnés de notre chaîne. Tout ça pour ça 20K, 700 abonnés, moi, on 600 et quelques balles avant belé pour na bino bateau tout batal arabiso 600 et quelques abonnés c'est trop petit pour na bateau batal arabiso so vous bêta wata na 2 jours à 3 jours et ça la biso très grave bien et plutôt comprendre puissance nini ba fan au batal arabiso bateau balinga arabiso bozong c'est l'arabiso c'est vraiment comme ça. Un grand merci à toi Arnold Matoumona qui est derrière les caméras hein. Là il y a basoda ya Congo SNO et encore à Berli Vingamete, Armel Wombo, Awachibasu, George Tumba, c'est l'équipe de Congo SNO que je salue et je souhaite un bon début de la semaine. Pour na toujours na actualité, so bozala pour ça bozala actualiser à tout moment. Encore une fois merci na général manager Papa Clovis Fimpa, notre boss. Au thème maman Doris Fimpa. Je vous salue, na pesibino bambote et belé et puis kili na balifante au 21 ans de mariage c'est pas donné à tout le monde et belé beta 7 mois 8 mois 6 mois quelques mois arabe matati bandi déjà otena lukana bord moi si kaso pendeni te mais batwana mi balé papa et maman 21 ans c'est pas donné à n'importe qui. Un grand merci à grand prêtre Mayamoto Mdiwa, c'est pour bientôt. Mdiwa, lobby a déjà, encore une fois merci. Na Jani Tambo business, Jani Tambo Bambo tene en wana Sam Kunku, coffre fort Europe au bima. Sozala en Europe, c'est que mutabombe la rabino mbongo na bineza Sam Kunku. Na PC Bambo tebele, na zanga morote na la chef d'état-major, ya ba spiritas nyoso. Yende to solana yende to betane masolo yende mutala makambo ya koloba par rapport à chemin de la gloire na mpeso Arnold Matoumona après amemanga rapidement et pas invité nanga bonjour chef d'état-major bonjour t'es d'abord ngalinga chaud ouais chaud toujours ngalinga moto ouais ya bongo ba pesta biso balo na suka na ngone to suka na lo biso sko to linga pena moto. Comment ça se passe? Comment ça évolue? L'album Chemin de la Gloire, c'est pour quand? Ouais. Album Chemin. On l'aime bien, non? Mais énergie, je dois avoir spirituel sans vie, ban héritier watanabe le kosa no salima di mamoto na tem 007 avec papa ba moto kotola na minute quoi. Ouais, album évolution qui est toujours kitoko, évolution album qui est toujours kitoko.
album la biso Calamité 2023 oh il reste la tête trois album la biso. Trois album la biso parce que mon konza mboka azo pena temps. Azo qui temps il a travailler album la biso parce que quand la biso mo ba spiritage to pesa ki papa défi. To bisa ki album o lingo bisa troisième album pesa likolo mi ange mi demo. Je sais le mo eza facilité on mo papa si pena temps en concentration ba pouler na ye. Ba la plaque qui toque parce que pour un album on a parce que les albums les gars inaperçus les albums ko tikala nengami anjimi de mo tikali lelo ne pesa que c'est chemin de le gwa nenge ko tikala album wana ya on moni ki so biso pena temps mais Calamité de album biso de to mona mais na moni hérité Watanabe a annoncé sortie nango c'est pas pour longtemps bozelaki faire rigola bimisa disque pour bino boya na oya bino comment. Non, biso toro zelaete ça que calendrier na biso ne to bongisa ke non na biso ko bima na ngona tana yo sala pe ke yena tango pe abisa album na ya te ke to zelaete toro zelaete biso na ye to za mouvement morote ya na mouvement na biso to na mouvement na biso ya na bureau na biso to na bureau na biso batu ba sa makam na bongo c'est le bureau na bongo bo banga te e banga sabino te to banga nani biso pena héritier Watanabe moto na tembe 007 la pulga le kosa no so le magima héritier de musique africaine o banga ne pe mta simi musique africaine na minute po papa wemba bakenda siko esenga mutu mo pa sima musique ya Afrique siko héritier Watanabe ne mta simi musique afrique na minute Afrique neza bongo album ezate na Afrique na minute album o ba osila na Afrique ezaka chemin de la voix ba ezela ba mona mboka bilaka tellement mokonza mboka héritier Watanabe peuple africain nyonso akosepela ayo aka musique abe ba mélodie bien ba clip bien et surtout koto habillement koto habillement po musique ekenda pe mingi na teni surtout koto wana mokonza mboka pe na bokosepela mais aneo bolaka biso stade de martyr to moke na suka stade de martyr rien non mokonza mboka c'est ba te mokonza mboka idée saleke na bureau na idée saleke to beta martyr aneo to beta martyr ano na batiaki na audacité yake to beta martyr ano mais ye mo pa lobaki ane aussi la te mokonza mboka a travailler ye morote mais yonga la lande alobaka double stade mokonza mboka a travailler ye morote a travailler ka na bato ba simaka ye force mokonza mboka ya ba spiritas bato na molimo bato ba lemaka te bato ba sedaka te nde mo alobaka siko ba spiritas tellement ba bato na molimo baza ba fanatiko ba mingi batondi bwanya bayebisi ye mokonza mboka bayebisi ke mokonza mboka stade de martyr na biso ya 2023 to pousse yango to memongo ti 2024 siko mokonza mboka mpe tellement yokelaka biso tellement alingaka baspiritas na ye avandaki atali ide bana baa nango ide eza ya bien yango moni ke stade de martyr 2024 bozwa stade de martyr mais boyebi ke artiste Fally Ipupa 2024 annoncé da double stade de martyr non eza bien Isa omoni tango ya robeta eza bien ya beti na tana biso to robeta na tana biso omoni lelo to ligue musique ya Congo ranking mo to za na ba concurrence mo za loyal to za tena ba concurrence mo na ndenge mo ba bete tango ya beti biso to ya to pesa les meilleurs plus que yi musique za ni na challenge ya bongo eza tena challenge mo be insect ya ko finga ka bat na ba télé eza propreté na ba jara bongo bino nde bolingi su bensiste bomo banga na biso to ko banga ta biso to ba spiritas to ba spiritu to ba to na molimo to ba to na molimo to za compliqué donc mona biso ba spiritas to za compliqué to ba to na molimo to ko banga lorote biso to ko banga lorote to ara toujours mibali pena to yaka so to ye to yaka to ko banga lorote tellement to préparer album na biso to lingite to ko na ba jemo ba discussion mo ya buzoba eko baxela e portele biso e lorote to lingi to préparer album la biso tant album la biso ko bima to ya suna ba itando ike to ya to défendre l'album biso ba ite o mele lo to boyaki e lo to vandaki non to beke to ya to lo ba biso ba to ya to constater album la biso ba mona ki ba to silence na bo vandaki ezaki ya pamba te po mo kontina biso aoke de na inane de ya aleka na émission te ayi posa na inane aleka na émission te bane mission na suka sala na ngula asala na fifisi wana Isaac Mai mission na suka sala aleka su na mission te eza po ni kobanga te kobanga te ki concentration yaki bena concentration pour moni makambo yo te chaud
eloko oyo bato babenganga partout bayebisanga neti mpe nanga Jackson Tamba de Paris grand prêtre abenganga yebisanga chef état major boyebisa mokonzi ya mboka azwa temps ya koconcentre album na ye mi ange mi de mozobeta kaka ya kaka na succès awela te mbongo abimisa eloko mosusu biso mpe toyebisa ye mokonzi ya mboka tellement alingaka bana mingi tellement ayokelaka biso ayokelaki bana ye yango moni teji sho omeni kala mingi te olingo mona penaki Afrique bilengiso elingo zonga bilenga musique elingo zonga na Afrique po album oyo teji sho album oyo na promettre o lelo album oyo koleka inaperçu te lokwa album mosusu ndenge eleka ba musicien mosusu yana bato babeta album eleka inaperçu ebele banani teji sho mais nde toyebwe toyokosola mpona wate na ye te mpona sala promotion bato mosusu parce que baninga bazozwa batrophée awawa bameilleur Afrique centrale lokwa bamaestro Fabregas bino bozozwa yango te mais vous êtes là bino nde badanger ezalaka bon teji sho omoni makambo oyo makambo ndule totalaka mpe omoni moto mosusu azwi trophée biso mo totalaka tobinaki moto amérité trophée na ye mais moto totala mpena boye amérité trophée oyo te amérité yango te po mamona aloba na yo teji sho bamuka bonne musique bomo bayebi ke batrophée wana oyo baartiste wana bazwaki motu lokola Héritier Watanabe eza teke parce que na spiritas parce que teke na chef état major Héritier Watanabe amérité azwa plus ke batrophée wana bango bazwaki fala zwani na abi na yo meilleur live stade de martyr Héritier Watanabe po bato bazalaka te teji sho stade osoro etondi makela ya musique teji sho tango toloba mama meilleur live ça veut dire kaka ke mpo na yo mpo bato bazalaka mokie bato bakozala mpe ebele bopesi son ya bien live ino eleki kitoko nani na martyr asala plein apesa son bien nalobi na yo Héritier Watanabe ntango bolobaka Héritier Watanabe akotya bato ebele na stade de martyr tokokisa 80 000 personnes te mais tokotya bato ebele toleka deya la moitié deya maintenant solano mpe mbe teji sho lelo na ye te bawario na bagolo basekaka bino non bagolo na bawario eloko esalaka bango presse mpo wani balider na bango bazalaki faible bazangaki bayebeki kozala nakoloba façon nakolobela bazangaki kopesa retour na public na bango bazala communion na public na bango bayaki concert parce que biso toyaki concert Héritier Watanabe nazoki parle na bi te nayoki musique nayoki chanter ndenge ayembaka Héritier Watanabe ayemba na asanti chair de poule nzoto etelemanga Héritier Watanabe apesa le meilleur na ye apesi tozalaki satisfait na mosala papa asalaki na stade de martyr malgré mbula ayaki abete musique teji sho Héritier Watanabe aza musicien azaki poto betela ye maboko na mboka oka stade de martyr ba grand prêtre papa chéri koko na biso souve na mboka o na stade de martyr mbule beta papa chéri anila concert na stade de martyr na beta ramata podio te anila concert aya mata anila concert anila concert les jours ja utara poto anila concert auti poto muta betela ma histoire na anila concert auta poto aye ala kibatu keno pour ezalaka te mbule beta mais Héritier Watanabe mbule beta partout kini mbule beta mbule beta kini mubimba à part stade de martyr mbule beta te tellement Héritier Watanabe aza mwana bilaka aza mwana ngolu nzamba épargna biso mbula na martyr ebeta te papa malgré mbula beta ndulu oyo kapena ba chanteur na biso équipe d'attaque na biso bayemba bamama de mamba bacheki love bayemba ba chef d'orchestre na biso mishka ngandu ya boga na pese ba moto kotwala na bayemba ozali pena ki ba sediki mungu bayemba ba animateur so ba ambulance ba bwaka ba chano ba pesa makambo ndulu na biso leka kitoko siko biloko bongo to méritaki to so pe loko morobo mais tellement to moni ke ba trophée ekomi ya ba parti pris morobo muto tellement za mutu na nga musu parce que financer moyen morobo to pese lorobe teji show tango ba frère na nga na zoki trophée nga na yo to banga nzambe to tamulaka na presse to kendaka pride teji show frère na nga ça mérite trophée na meilleur artiste
wana tu na ngai na plateau na ngai na lobi na yo na œuvre nini tant ba pesi yango eza makambo na ngai te yango ngai po na ngana koloba ki ba organisateur a trophée na basa ba ventrier ba organisateur a trophée na basa ba ventrier bango tout parce que muto bo pesa trophée azo mériter loko wana te mais bo pesa musu parce que sentiment moko boye e musu po na intérêt na bino moko boye musu bo pesa trophée ba trophée c'est loko ça mérite muto a mérité bo pesi héritier watana ba méritaki azatana ba 3 trophées azata 3 trophées na biloko bongo azata ba 3 trophées album le roi mi anjimi démon musale sali meilleur album na Afrique tilelo album meilleur longono na marché ça anobola ke ba tu Bercy mais tilelo Bercy beta matin teji show na yebiso eloko moko bona ote ko lobana pona ambassade de martyr héritier watana ba travailler na bureau ya la team wata ça compter bureau la team wata ayoke la rappel sur ba spiritas bato ezaki oyo héritier watana ba pesa mingi mato ya rani ba spiritas parce que oyo to lobana na ye ekokisamaka to lobana na ye papa misale album no le 18 décembre 2020 so banga eloko album ekobeta ebeta o biso to lobana na ye asala ya lokwa ndi to lobena na papa ki to lobi na papa ki obeti nzembo na selo c'est bien to refula nzembo wana mais clip atake biso ba spiritas ko sa na selo clip ite pwani ha selo abundisa biso ndeti nga na spiritas bo nga na ko sepia na selo yote po nga na spiritas en vie biso to ya pa goga te pona intérêt moko bote to ya pa goga pona intérêt moko bote lelo to vanna bo musu bo président de Jika Busko pa vani ba tinelo mo loko mo bo jomo dango bengi wa tinelo mo loko mo bo Johnson itam ma venanga tout 50 prêtre na kacha Paris abengi wa tinelo mo loko mo jolo luko mo na Genève mo konza ba mama atinelo mo loko mo bo atinelo ngo parce que na défendre wata mais alara bongo il faut pas soutenir yo parce que bela bango yango bi siko na yaka te ko mo konza mboka na yako saki jalelo po mo konza mboka te yana ba basala ki jalelo ya ba te bele on a bisko affaire Bercy bosuki na moi na lobi na bo beta Bercy na lobi na yo teji show héritier watana be na poto abi boyo ka salmo ya annoncer kalate salmo ya munene to beta kalate ça veut dire lobi kalate ya musu 2024 alobi a possibilité que to remona wana tango ba kitana ba musicien ba kita confrère non nolita mutando tuni ba question ba on soit que fête anniversaire kuna confrère non noli mutando tuni ba question wana alobi bien na renoncer salle moko munene na kobeta concert ma possibilité que année tel bout alobi yango te oui pe alobi que femme mo musicien ba fête anniversaire kuna teli show ba musicien la team wata neti ko pa voyage baba tout monde to rolling ça ba ko pa voyage parce que ba voyager tout na mokonza mboka Héritier Watanabe azo risque na vie na ye premier album na ye carrière d'honneur premier album na ye azo ba musicien na kina na bango na Olympia amema bango Olympia tala te ke ba génie yo bala mpepe mo sika ba ko kima bwe atala ngote amema bango Olympia ba kina poto bazonga ça veut dire ba musicien Héritier Watanabe ko pa poto lo bela bango se lokote ino bela bango se lokote Héritier Watanabe ba sesta bo ba studio na poto auto mona na ba époque ya kana ba quartier latin ba maison mère ba BCBG mais Héritier Watanabe lelo osalango ça veut musicien wana la team wata neti ngana lo ba atake nga chef état major bo naza mona Héritier Watanabe ngana lenga wa poto te ngelo ko la lenga ga bo ko jali kolo teji show omoni lelo batu ba bosana batu baliba zo poto lo eza savon te oso ba tiango na mai esila poto ko sila te poto ba nako sala kala Héritier Watanabe kana ta ke poto sala ba parents na ba kana te ba robota ma poto sala radia poto ko sila te ba tu siko ba tika lo ko poto na image na ba nga ba zo poto ba ko mso lo ko savon po savon ko za 50 carton so bo tiango na mai nyeso esila mais poto esila te mais tant ba ninga ba zo pe ba 54 visa faut ko ndima bango non tant lo ba zui ba 54 visa bravo na artiste sora saliango na mutema malamu bravo mais sora saliango po ba tu ba mona yenda sali teji show wana yemuka gampo tenzamba bien gampo tenzamba yebi po eloko wana pe ba balinga ba mona lo kwa danser za danser te ba gampo te ba papa wema ba salango ba de la forêt ba salango ba leka ko nombre o artiste wana ju mais ezala na besi boete to lobela ko boete ne baninga ba lobeli ya bango aso bino bolobela ya bino te baninga ba lobeli ya na yango na bino yango na ko sala yango na lobi teji show to songo eloko ezaki po yango moni
entourage ya ba artiste pour tout ça l'effort ba artiste congolais pour ba ça l'effort ba entourage na bo ba tala ba nani ba ko za na entourage na bon ba nani na muto azo mériter za na entourage na yo oyo azo mériter te boke libanda ce que lo bo ma ba entourage ba ministère congolais en général ba o ba landa ba ngo za histoire le kobo et le rena ba la na muso parce que monike goga na succès goga ebi ko yemba goga ra social ala na goga muso pona intérêt mo mais muso vrai amour obiso to ara pona goga obiso to pesa pas goga muso muto na la artiste mo besongol muso tani na amour wana te ala na muso eloko mo muso ala ni pona bien matériel mo ba biloko wana ba artiste na muso po ça les fort ba travailler biloko wana ba tala entourage na bon lelo to mona mamba visa fa na biso to mona na batu le roi zone na ke no le roi mignon pra ba to otala mutu roi mignon pra ba popo ateni les écran alors ba bêtise mususu ki esprit wengi a rasuté papa chéri na de la forêt ba yebian papa chéri na de la forêt ba yebian yo olo baba buzoba no mobo o coach batu mobo o baza parce que wengi lelo batu bele ba mona wengi koma lo loko mobo wengi koma lo koma li papa mobo lelo wengi tant to mona ka institution moko ne to mona ka ba sénat ne to mona ka ba parlement wengi pe mec to pesa ngo ba valeur wana parce que wengi lelo ndi mteza force ya musique ya Congo wengi lelo ndi za force ya musique ya Afrique batu ba bossa na lelo wana mignon après même sous ba sentiment na ye asa ki jale lo ne pas artiste fali pupa aya halo baba biso ba mobo nzoka ne so artiste siko pas stage ayeba ke bato muto ndinga lo baba biso ba boye akrelenga mso papa mobo na ba grand nanga mso ba grand o yo ba ne ko envier bango o ba ne ko ta ba vieux on peut faire l'effort na koma lo kwa bango maintenant no komika lo kwa bango te pour travailler nan so tango bato no ba oya ba dimina ba grand isa propriété yaka lo ba maram na bino ba peso visa na yo mais ya mabeza to mona ye tellement pesi muninga visa ba to wana ba pesi ba visa e bele pe ba responsable bana ba foyer na bango tellement mutu mo ba pesi nga visa na longole lamba la ngai lamba na nga se lamba na fuka meli mutu na lela ba fuka mela ka nzambe ba wana ndenge sengo na bango a bino déjà chaud boyo le so hérité wata goga pesi o visa omoni muninga mo kamta bifuka mo boya déjà chaud et na tunyo soki héritier goga avant pesa nga visa esenga pona fuka mo na yebise papa ko pesa nga visa te déjà chaud nga abotami na selema na botami commune mo na ba grand prêtre ba kamon voima ba koneli malongi mutame mara 50 personnes en famille qui na bon miti koneli malongi mona selema na ba honorable ntingi pululu ferité parlement so nga botami commune mo wana première commune o erva vana na vie na ye tanga utaka yaka selema commune nga botami ya ngwana ya commune mo valeur bana se moto en esprit mo be likolo to ka ba faiblesse ça veut dire ngai ne na lo bana téjition na lenga ba potote parce que nga lo ba tout ça c'est rien Dieu voit tout ça c'est rien na ko lenga potote soki nzamba bongisa ki un jour na okende soka bongisa ki un jour na okite msuko bonga na ngesa nongwa msuko nongwa maintenant on a otala ba frère na ba sa bilo ba te baba responsable ofuka makolela bongo muta mukilo ofuka mele bongo bo kampo te nzamba linga te lokumu na ye ba partager na mutu mususu il y a des péchés le roi. Bon, une dernière question. Zapoto Kabwana. Doyo ki dynastie? Ouais, na rose à la tête qui na lo ba na teki mtema mabe. Na yo ka album. Mo ki onde. Ne na yo ki album ngo conseil soki na ko pesa na artiste. Azo sous temps. Tellement ndambo etikali abongisa ndambo wana. Po o auto bimisa oyo. A décevoir ba Golbert na ba Golo. A décevoir ba Golbert na ba Gori. Po eloko apesi ba ba ndoze la pena ki ba yo comme nemi ange mi de beta ba yo ka squal ba bo za bon faire Golo bon ça disque né no ba ba no zeli za loi héritier ye bango faire Golo abani ko vie héritier kala wana ba image ezali so tali na album mo monake a immortaliser héritier Watanabe
malgré après ça qui toi d'autorité ba spiritas peut ba très fâché ba bi na chef état-major pour funai parce que le toi l'état de toi président Fachi Beton ni mutaza président tant oye manzembo nanga pour les capa nanga o pesa nga toi d'autorité mais yo o pesi pas nan o yembika nzembo richeka bongo tant au monde ba to ba entourage na ye ba dimina leader na biso ba finga ya mais bino botikala na komona makambo mishka salarate non avant mishka a tenu ba popo wana muta provoquer loko wana zala trésor Congolo tant aleki na mission na ba fangi système ba tu ne mamba ba stade abiba tanga wata te wata bita stade maturité tala so effort papa ba ninga sali yo lingo bwa kango bino bomona o mpaka lingomba salarate ba paka lingomba ba yana sima muta fongola makambo wana nyeso za trésor Congolo ye muta fongola makambo wana tangu na otala mwana na mukuse soki gouve so le gori ale kana ba itando ike a diminuer héritier Watanabe héritier de la musique africaine mutasi musique africaine na minicho muto espoir ba africain nyeso ya pa na ye parce qu'on attaque mutu moko afandi siko a diminuer héritier Watanabe soko tali mutu ngo kina parler na bango za problème était c'est qui mbatsa bien a problème basket a problème na pesa ko cha mutu na a diminuer héritier Watanabe so tant to mona ki ba diminuer héritier Watanabe mais to moni leader na bango o wal bakaza danser aye min parti héritier Watanabe na chana ye yango moninga na lobaki leader na bango za stagiaire musical. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Bah dédicace non rapidement puis mot de la fin par rapport. Ouais, mot de la fin zara ke spiritas du goga bato na molimo bato ba sédarate na ebi ke bona nzala album na bino sur chemin de la voix mboka bilaka po spiritas nyonso te jisho na kosote activité no so salaka depuis album ba no sabiso ngo journée comme pemene bimaboy makambo yake ka kitoko makambo yake kitoko ela ça toi de na mboka bilaka te jisho to kozonga kana ba itando ikeo na Kongo esengo to koya to défendre so album bazo album ko beta na monde te jisho album no beta bonte na monde mi ange mi de mo salaki 3 ans mais oh to ça sont 10 ans de succès na promettre ba moi bonne musique boza calme boza la décider na ko bosa na te sans oublier na pesa tous les spiritas na pesa bino ba moto na bino ko to bolandanga na ko bosa na te communion ko to ba kunda mutolo c'est le mot wana pena communion za pena communion pesa nga makam communion pesa nga valeur c'est le mot na ko bosa na te vena nga kama vama konoli malongi na ko bosa na te honorable ntingi pululu ferita parlement masa na nga le vengeso na ko bosa na te depuis Maroc yo bi maramu ne te sola ke mo spiritas en vie na ko bosa na te chassi gento papa priana ko faire par excellence na ko bosa na te vena nga jirin sikanga papa chéri mutasimbe échange na shaba wana na ngiringiri jirin sikanga papa chéri dollar pele benga ye papa dollar sola na vena nga jirin sikanga na ko bosa na te masa na nga vatar tata mushetu mutana 40 valises à forme bomba boya bango banani na ko boya sana te vena nga jomo dango ve yebi kaka petit nazo lela petit nazo lela touche ba bilo on est de sologi jolulu comme mokonza ba maman na Genève mais yo yebi makambo na kinna kesenga rapo yo yebi opeso pesi makambo na kinna na kobosa na te muto ya suka so na bosa ni makambo lali mère à palin merveille mwaka yo yebi pena ngo gérard papa na biso ba moto ko to la na palais. Ok, nous sommes déjà à la fin. Merci l'équipe technique qui nous a accompagné. Merci la famille, merci na batuto batala rabiso na babonné à Congo Sengo. On a pour ça à 30K parce que 20K c'est trop peu. Tout le monde on est comme commander to lingate. Au photo pe sabino et comme Sengo au moins 30K. Donc vous pe sabiso 30K. Bon, on a marambo délai, on a 20K déjà marambo, c'est que les autres quotas. Nous sommes à la fin. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir suivi cette émission sur vos téléphones, sur vos écrans. C'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Clégie Mpongo Zeis Mokomboso. C'est comme ça que j'aime m'appeler. Comme ça, Mokomboso. Nous sommes déjà à la fin. On se retrouve prochainement. Ciao.